Alors lelo nako recréer look oyo parce que semaine passée nazaki na fête ya mosala na biso na mosala na biso vraiment d'organiser qui fête ya Noël vraiment yango lelo nako lakisa no comment est-ce que na transforma ka elongi nanga justement pe idée ya maquillage oyo eza pona ba sœur na biso bazo ki éveillé ba les 31 ba les 24 le 25 décembre. Alors sans plus tarder vraiment tellement qu'ils a qui soirée à pourquoi nasina bongisa qui m'a qui nangala vous voyez nasina tracé en très bien justement tout qui vraiment lilo un peu na lombango pour na fond de temps nangana c'est là qu'ils a qui match master numéro 7,5 oyo et puis ça rend vraiment look moko pour na soirée. Alors on appliqué fond de temps nanga bien na bato ba ebinga vraiment boyebi vraiment fond de temps o na linga aussi la mingi vraiment lilo na lobeli mingi palette oyo ya nude Maybelline na bandino na couleur na bango ya pembe palette oyo eza bien mais air moko soko salela ngo foko yebaka kosela ngo parce que ba fond de teint nango ezo kwela batu ba faraju nango ekwela batu mais soko sali okoyi kolongola na ngo après na tie couleur na bango ya mwa pembe wana justement oyo nazo utiliser yango comme neti base ya maquillage nanga eloko nyonso ozo sala fondation vraiment fo ezalaka yango na lelo na kinde na fondation nanga neti moi oyo. Alors numéro 2 new look pasa sala ba maquillage na yeba obenga ngo pure color yango nazwaki numéro 91 bronze yango eza neti couleur moko ya gold yango wana vraiment na banza bino mona ba photo dia na postaki vraiment couleur yango mingi pona système ka elongi ya fête yo ebikaka donc na rappela bino ke ko bongisa elongi eza important ba bloko ya mike ara na oka pona ko accentuer ko matisa sous moi beauté. Donc j'espère que bon mon nazo tiango avec brosse moko ya flat justement pour appliquer en bien et vanda et zalana pendant longtemps. Voilà. Alors na ko baxel sous mwanda mbukaka ya couleur en justement pour evanda bien et banda kolongwa tina butu menyos twana na bando sala en tout cas nazo taya kango pe malembe po ba ligne et monana te. Après wana deuxièmement na ko baxara couleur moko ya jaune bongo mais o eza ya palette ya MAC yango soko sala pesa moi et pesa ngo sous moi gravité moi makasi botala ndenge epesa parce que na lingai que gold vraiment et monana makasi. Après ce que je vais faire na obongisa. Voilà alors dernière couleur on a utilisé nous les noir kaka ya même palette wana ya Maybelline. Voilà yango nde na kwa kotiango na ba coin ya lisu nanga pour créer deepness pour créer vraiment angle wana coin wana et mon neti na ebi vraiment na ko expliquer na lingala tema. J'espère que moi sinon sozo comprendre ba maquillage belé ba comment ça na ngo en anglais bazo benga ngo izo créer crease so yango wana nde nazo sala vraiment na flat na zui sous brosse musu ya couleur exact rapé ya flat vraiment mais yango wana nde na ko tia mo noir wana na songe nazo sala crease nanga vraiment. Donc j'espère que vous comprendre. En plus de cela ceux qui vraiment pour recréer look oyo secret eza au tracer ka ba ligne noire boy tout tiki parce que au kobima mabe il faut ko bongisa ko blend mieux vaut ko bongisa so ko tia maquillage mais vaut tia maquillage bongisi plutôt au tia maquillage des ceux que vous appréciez. Voilà ba technique amiki je suis là pour livrer un première dame ya binoye yo nazana justement pour na ko baksa en plus côté ezangaki balobi blend mélanger bongisa. Voilà nazui siko brosse o ezalaka mélanger ya rapport na mélanger ba couleur vraiment non ça l'effort pe na ba vidéo ko ya na bando laksam no ba kombo ya ba brosse mais ozo mona nde nazo bongisa soko bongisi te maquillage na ekozala raté. Vraiment même nga mo suis na obongisa Laetitia Noura yo puis vraiment j'espère que okobongisa. En tout cas déjà de ma part na souhaite rabino diaba bonne année 2015 yango yo et comme ki na suka na sepeli mingi vraiment na nde to yebani na bino à partir na bino pe bo pesinga courage bon encouragement na zwaka et ça la nga bien balobi vraiment première dame look 2015 to passer année mon kitoko na bino nyonso
naye kobakisa susu couleur wana ya jaune parce que nalingaki vraiment ebima un peu frappant, ebima un peu makasi quoi. Donc après naye kozwa pembe na nga na bandaki nango ya base yango nde naye kosala ko highlight ba coin ya misu wana. Vraiment j'espère que bozo comprendre moi tozonga na biso na to justement na ninga na souhaiter bino déjà ba bonne fête en 2015 yango esili et comme okina suka kobanda 2016 vraiment te sans pour autant au tracé déjà elo nini oza nango besoin ya kosala et en tout cas otia yango pe mingi na maboko ya Nzambe. Voilà nazobongisa parce que soki nabongisi te et ma bien te mi beaucoup tunasala nanga maquillage te na cheka poudre pamba na bimi wana na osepela que natia maquillage na bongisi te omoni ke soki nasali bongo nayebi ke vraiment Emilia Gualdino asilika pamba. Voilà, j'espère que vous allez comprendre. Après wana nayaki kosalela oyo eza double wear. Je vous rappelle justement que vidéo on a ngeka mingi na laksa nondi ni nasalaki maquillage suki na teni nanga vraiment on a lataki na temps na kende na fête ya musala. Première dame à salaka, je travaille full time nasaka 5 jours sur 5 bandeko na ta ba question na mino yaka mais nasala toujours de mon mieux pour nasala vraiment na répondre à bino ata so ozwi réponse na retard na tolérance ezala mingi parce que naza pe na ba facture ya kofuta oyo nazosala eza kaka justement mpona osepesa no justement mpona kolivre. Mais à part ça nazala pe na ba responsabilité ebele mais bino pe bokoma na bino moi responsabilité na ngai ya kosala ba maquillage oyo. J'espère que natie fond de temps na nga mingi na lobeli fond de temps parce que la vidéo passée tobetaki c'était ebele vraiment sur fond de temps. Première dame nous na banzaki yo moto nyonso so yebi numéro na ye ya fond de temps na 2015 mingi tozalaki kotravaille na lisuma tozozela siko stratégie nini tokokie na bino na 2016. Voilà, après avoir kosala vraiment kobongisa fond de temps naye koappliquer bafossile na ngai vraiment na bongisi yango avant na kotia eyeliner oyo eza ya liquide eyeliner oyo kokotrouva yango partout na bashop nyonso bateka yango. Mais na 2016 nakolakisa bino vraiment ndenge nini kotrace eyeliner nao avec précision. Voilà de ma part vraiment bolingo mpona mio eza ebele. Voilà de ma part naye déjà kosouhaite bino fête malamu na famille na bino partout où vous allez. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino bato obatikilanga ba commentaire ya bien. Nzambe a bénir bino na ba obatikilanga ba commentaire ya mabe na ba obayaka ko dislike ba vidéo nanga anga vraiment na lobi que de ma part Nzambe apambola bino nyonso kaka bato batala ba vidéo nanga surtout mingi communauté ya Lingala awa na ba réseaux sociaux. Nzambe azala na bino 2016 izala anemoko ya malamu. Merci. En tout cas, si vous avez une question concernant la vidéo ou vous sentez que vous avez une box, si vous avez un modèle de coiffure ou une vidéo est valable, vous avez une vidéo ya suki oyo soki ata okoki komisala ngo te luka muta salon asala parce que suki o plus de battu pe combien na ba mindele tout le monde bazalaki d'accord pour na suki o vraiment. J'espère que vidéo et ça bino soit plaisir na nenga mukete vidéo et sepeli si bino e bakisi en plus parce que mingi nga na yaka pona obakisa en plus na ba mitu ya ba bebeli vraiment bolingo yango wana na laksa bino sunini mama na ngai mwa. Voilà vraiment na feta qui na batu belé justement ba gossip na bato balinga koyeba
et bomoi nabimaki bien arrivé nanga ezalaki vraiment waouh parce que motu nyonso atunai nga mpona maquillage oyo ikompris bacamarade na ngai ya mindele ikompris tout le monde communauté mobimba na mosala na biso bato ebele balobi na kosala bango bamaquillage donc bosatendre na bagossip ebele vraiment suki oyo vraiment soki oza makasi sala yango tindelanga photo kobosana te. Alors on dit ensemble avec vous première dame look. Ah, mama akomi star ya papa na kati ya ndaku avec première dame look. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura une autre vidéo bientôt. Kobosanate, Bozala toujours connecté avec Première Dame Look. À très bientôt. Bye.